Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent, Les Alaki Neboy, Léopold II. Ah! Je suis que na film Didimba, na marca Malinga, sous les effets à Nouli, Colomboka, Zeka Luketo, Kusakuna, Fiona, Kadi Fiona, Mame, Mboki Kei, Yokeloku. Kuru di manalisango kosanza likelele atelemaki makasi comme d'habitude. Na petine mopao kajakura man zolo zina mvaba chekebul. Mama baya na tonga, papa baya na sima. Vice versa, quelle distraction. Na leli Franklin Bukaka, apesela le boucheron. Ah, mbokelendi. Wake up, dernier de Kibota, Mumuna Zuma Kambo. Tous les yanke mangala toto, qu'est-ce que c'est? Nzambala la kate, Mumu moko peseli à partir à désert, ya Panama. Yoka le grand Terminator, abongoli motema, atimbisi bayaya. Nzoka Hippolyte Kanam Nazarwande, Berna Yazalaki Pire Master et les deux musées. Bayaya Tondimi, Bazemezime Baboude, car de nos jours tout le monde a un prix. Hippolyte Kanambe, Soki Asoloza Congolais, convaincre Etienne Karati Boukabila. Yona Iboza supposé Boza la papa moko. Hippolyte Kanambe, Azana Sousa Mbokate, Ata Dimite Benna Bilili. Bombi aye moro na kati ya Lusaka bien encadré kamara en direct de kina pesa talate. Oya biso mamalando na kati ya Lugwaku, soi-disant que mère azalaki na batoya. Bali ser na biso na kati église. Na clapé passe à Coutino par rapport à quel verset. Bala mboka telema, bima na kati ya distraction bana kin contre bana poto. Quel bouzomberi. Je trouve cela bonusculé et même catastrophique. On a esprit à vrai. Vraiment la poto azane moulele mou. Le pain. Dafiga Sarkozy, Ségolène Royal, Jacques Chirac, Alain Delon. Oya biso mboka eza Congo diantotila. Mboka eza na besoin na yo masque skozo boule. Section séparée, je dégesteke. Tolobaki bomba Mobutu tika nyoka. Lelo komi katako combien na réalité. Bob Marley aloba, how long should they kill our prophets while we stand and just watch? Yoka ba prophète na yo mone kanga, Osiris depuis Kemet. Maman Vita Kimpa, Nekongo, Yalobaki, Kanga Mungele, Kanga Noki. Eboto, bande konagai, eboto, bana bonsomi Congo. Lelo, tozali dimanche le 8 juillet, la banza, jouro, bokolandaka, émission, ozara présenté, et pas nangai, ndeko nabino, frère nabino, l'impresario Joachim Zambona. Katina émission ya mon pays ma patrie. Lelo ezali émission titre ezali trop simple. Sinon que ezali titre mo ba de ko belé o bozara ba camarade na Facebook. Bande ko bozara ba camarade na katina Skype bosili ko zoyango déjà. Ezali titre mo ya pamba. Ezali titre mo ko mingi boyi ko sepela yango te. Ezali titre mo pe mingi boyi ko mituna pourquoi titre ya boyi na tango lite to combat ezali ko leka titre yango ezali Ali Baba et les 40 voleurs. Titre oyo apparemment eza titre ya pamba yango na ko souhaiter o kangama na ngai ko wela ko soma livre sur base ya titre te sur base ya couleur na yango pete mais surtout keba ko soma livre sur base ya sentiment ya nani mutu akomi yango. Batu mingi basoma ba livre ba dépassa mbongo ebele parce que tala titre kitoko nango metanga kotanga na kati makambo na kati eza nango pe vide eza nango pe ko sepelisa yote sinon que eza nango pe ko pesa description ya makambo oyo titre nango epeseli yango te mingi pe basoma titre parce que couverture eza kitoko te parce que titre pe eza nango ko pesa sens moko te minatango ba somba livre yango bakenda batanga yango ba recommanda pe batumsuke ndeko somba livre wana tanga yango tala makambo na kati eza boye na boye bao basili ko yiba mokanda oyo la plus ancienne mokanda oyo eza beaucoup plus li na monde oyo be akomba Bible
au moment a été Bible ça un titre très intéressant bah comment soit la Sainte Bible et c'est non titre c'est même pas intéressant mais bah oyo ba yoratana bango ya kolanda koyoka ligne par ligne ya bakamweza na kata Bible olinga Bible te mukanda moko ekoka na Bible na mabele oyo bat bagona ko puiser sagesse ezalité kotela ko tembete soko ndimaka Bible te wana etaliyo mais biso na bato ebele to ko diko confirmer yango ete Bible ezaka na titre moko tina moko te parce que ça la Bible no akoleba kolamba pe fufu Bible akoleba kolamba n'importe quoi ba Bible za ebele la monde mais Bible wana za kolobela la Sainte Bible liyo ba titre ya Bible da yango moko za na pesa pesa moko te mais landa makambo za na kati nde ko ya koyeba ke signifie Bible na pourquoi Bible za important na vie na yo raison na bandeli introduction na koloba titre Ali Baba et les 40 voleurs c'est parce que nayebi milliers nangai je connais mes poulains nayebi toza na radio nini nayebi banani baza kolanda yango et nayebi quelle communauté naza ko sala face tata naza ko ya na émission ya boye donc Ali Baba et les 40 voleurs yango to kolobela Ali Baba et les 40 voleurs ezali histoire et les kaka na Afrique et puis barabe lokola bazaki première bato bakotaki na Afrique pona koya koyeba biso ba to indo ba profitaki kozwa ba histoire ebele kati na biso bango lokola bayi ko commencer de papyrus na ba écriture ndenge na ndenge tamba mataka na kota nord batiaka ensemble et puis ba histoire ngo lelo bango bazula yango crédit et comment ya bango mais en réalité ce qu'on tali bien Ali Baba et les 40 voleurs ça la ba recherche na yo après émission oyo okoya komona ete eza kofunda deux versions version originale Afrique na version moko ya ba arabe eko tia plus la francophonie ayeko mélanger yango na katikati pour niveler yango et puis asali kaka soit vers les années 40 vers les années 30 ba eko bimisa fable to conte to récit oyo ya Ali Baba et les 40 voleurs et comment standardiser na version moko mais en réalité il y a deux versions version originale Afrique version baleza ba arabe mais peu importe ba arabe version ya yangoto version biso africain ce qui importe kangama na ngai na émission oyo okoyeba makamuni na kolobela awa ba na tanto koyaka na ba radio photo ba ete to komi na système digital soit moderne oyo mutu akoyiko benga pe akoti na ye a participer mais en réalité ba radio tango esalemaka ezalaki prévu ba animateur bankola ba émission basalaka ba recherche balobaka na one way nzela moko kaka yoza kopesa bato na ba récepteur bayoka kaka donc ngelo ba ete en tant que animateur il faut la préparer pour ye ba horaire na yo ya intervalle na yo ce que ça 2 heures du temps tu te prépares en fonction de 2 heures du temps pour faire sa émission na yo sans repos ou avec repos la musique mais-il que yo pasola mpoke yo moko bato baza kolanda yo totala ngona baba sunga nzinga totala ngona ba mateta kanda totala ngona ba papa nyonso oyo ba pasola ka ba mpoke les années 60 70 na ba radio na biso kotela o tembete bato zayi ko kota te poto intervenir et ngelo ba te zambwana est déjà préparé avec ce style là traditionnel. Je viens ici avec une préparation d'abord personnelle et puis na sengaka mutulingo utiliser système de radio digital, système moderne ya kokota pour intervenir. Alors Skype eza ko fongona à n'importe quel moment okokino kokota. À se dire, je vous préviens déjà que je préfère le style traditionnel. Et lui ko ba ete batwa kota bakota te ça ne me dit rien. Je suis déjà préparé d'une manière traditionnelle pour préparer 20 émissions et je le présente na ndenge ezaleli. Mais encore une fois tokoyi kozoka simate toza na système digital nous devons accepter selon roue ndenge zali ko tourner na monde mais en avance na bois que libino était votre participation ou pas ça ne me dit rien je suis préparé d'une manière traditionnelle alors na bolobi boye sala na yo calme zwata na yo ya koyeba ete na ya ko sala aventure te na ya ko piatsa butuma kolote j'ai trop à faire mais soki naza ko ya ko tsaba na communauté congolaise c'est que naza pe ko ya avec théâtre te tokoyi kozala 1 million tokotia ko débattre bla 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 laka to silisi pe awa muntu ale na ye atondi na yete mais moi mes émissions sont prévues de manière que ta on la kokota nanga ye moko na le na tondi na yebike muntu azali pe akolia eloko nanga akolia pe akotonda alors
oyo nyonso eza sarclage ya liboso naza kopesa bino mpo bokontinue koyeba définition ya mbuta za mbwana azali nani na ntango ayaka na public. Alors Ali Baba et les 40 voleurs, encore une fois, comme les voleurs eza kobima awa, ba voleur bazaka na angle ya ndenge na ndenge ba miyibi, tout ce qui est moyibi signifie seulement ko déplacer eloko oyo ezali ya yote. Mais to poser un peu question moko et poser qui la fois passée dans la émission qui to ko elekaki awa na radio lisolo. Ya poto bana ya poto. Ok na magasin obeti ndenge te nango vraiment elekela kina sepela kina ngoko beta. Ok na magasin obeti magasin mundele. Émission elekela kibongo. Oye nango na ndako dette coloniale. Ngana tombole à partir de là. Siko prenons que yo obeti na magasin, oye na babilo ko na ndako na yo. Mutu ayebi ke obeti yango. Mutu yango a rêvé copie yango ke yo oza moyibi oyibi. Et puis mutu yango ayibi yo lisusu. Sikoyo tokomi na deux stages ya ba voleur. Premier voleur ayibi mundele na magasin. Deuxième voleur ayibi yo pe la boswani ayibi yo po yibi yo ko yiba. Siko nani yango voleur. Question oyo na style wana émission oyo ekozala bien développé de 40 voleurs. Ali Baba et les 40 voleurs. To yepe na même loyenye kaka to yakozwa yango na église sikoyo. Un pasteur na kati ya église dayo ozwaka mbongo makabo obetaka oyibi mbongo ya église na manière nyonso ekoki kozala oyo ezali ke c'est illégal. Sikoyo membre ya église ayibi mbongo makabo to aye na église nani yango voleur to ayibi pasteur to ba pasteur ayibi mbongo ya papa pasteur nani yango voleur to nani yango akozwa mbeba to mbano na ye. Awa lisusu question wana na angle wana toko pasolela yango. Raison nazali kolobela boye parce que yeba déjà été ba voleur en général na vie baza déjà ba destructeur baza déjà batu oyo bakotaka pona ko détruire avant ba yiba. Un grand voleur bata ba mafia oyo baza déjà préparé parce que akoki kokuta na résistance dans na colère eloko il doit tuer donc baza déjà bien préparé. Donc makila et comment déjà 20 na bango bakomelaka ce sont des assassins, des hommes sans pitié parce que même si mutu ayibi bino d'une manière simple kaka que azwa kine eloko mutu te mais asali manipulation par exemple ba politicien abeta carte na kota ba comptabilité na ba projet ba budget ndenge na ndenge ayeko réussi ko yiba akomi na mbongo na ye. Mais c'est un assassin aussi parce que mbongo na mteko sala était économie ya mboka ekei down. Bana bakomi ko bela ba chantier ba balabala eza ko mona na te misala ndenge na ndenge mboka ezongi sima. Donc apparemment pona yo je n'ai pas volé mais oza ko bossa na était ba milliers de dollars na yo obuka ki na compte ya l'état et sali fuite et communauté maladie na cité koti kufa na cité ekoti. Sans le savoir, un voleur restera toujours un assassin dans sa vie même si ko yiba na ezali directement te. Mpoke eza ko yana lobi na binoke boke pa ko somba livre za mbwana sur base ya Ali Baba et les 40 voleurs na kebisi bino.
titre ya ba livre mususu ekosaka bato ke bakamni aza koya nango na moni déjà tabwaki ninga na Skype na tango ya lit oh qu'est-ce que tu veux nous dire là ba titre nous aza koya nango oh congolais zibula meso keba soki boyo yaka zwa kitonga na za ngoya kotiaka balaka laka na ba radio mais soki te yoka ngai konta na radio toka bola mpoke je te pardonne de ce côté là mais en entendant livre là eza koya club de 5 doigts club des escrocs compagnie Kitunga bato oyo bazaka toujours pour la détruire bato misala na bango ya ko bebisa na ba association na bango na ba gangster ba kosalaka bazawa na bien organisé okodi ko na groupe ba gangster te boko soko landi lokolo na bato oyo te bazaka na basine na bango ba pesa na ba message bazaka na tala bango bakutanaka bazaka na ba place na basalaka ba réunion bazaka na ba signal na bango ba pesa na oyo ezali ke ba yebana ke piu piu ba yebana ke wana lobi nini oyo eliko ba nini ba tsaba pirate ba ko pirate bato ya ko sakana te ya outre-mer ba zubiloko ba bendi yango ba keina yango toute cette association là de voleurs Alibaba et les 40 voleurs awande sikoyo na banza na pesi bino introduction ya comment ba voleurs bazaka organiser quel dégâts ba voleurs basaka na vie na biso quel genre de paradoxe basaka na mani mafia nini bayaka na bango donc eza entreprise moko ko sakana te voleur ba ko za la 5 mais sur 5 keba et ko za 5 ministères et lingi ba chaque voleur azape na division na ya bato ne soit que na reformer susu bayaka susu na mpoke na bango basangisi nyoso na bino bozo ko mona la 5 mais en réalité 5 fois chaque mutu na bataillon de 10 organisaka ça fait déjà une équipe de 50 personnes donc eza chaîne moko bo e ko salema na groupement moko bo ya bato batalika kanini ba voleur ba mafia donc faites attention pour na koyeba ko quantifier to ko quantifier nombre ya ba voleurs o bazali organiser bazali na groupe sans que oyo ba sous division ya ba ministère ndenge na ndenge oyo ko yaka epa na bango ici je parle de voleur na angle nini voleur na division nyonso oyo ko zala ba politicien voleur si abango na kati wana bazaka bien regroupé voleur nyonso ezala ba élection ongo imbulu na bozala mona ngo imbulu na mina sima na ye équipe ezali na sima na ye ba bataillon ezali donc makambo oyo tant que le combo ya un voleur soit un voleur multiplié par division oyazana yango je regrette que batu ebele na mikolo surtout na ba église na ba communauté na biso scoutisme esili ko beba sinon que quelque ba église kana moni ba garder ya mouvement scoutisme mais biso tant ko na bu mwana to yeba que signifie scoutisme et na scoutisme to yeba que signifie ba squadron to yeba que signifie ba bataillon to yeba que signifie oyo soit ba croco noir oyo ba aigle noir oyo ba corbeau wo cri wo ba biloko wana to yeba ka ba signe ba ko yiko bungisa biso na zamba ba tseka ka moi ba code quelque part mon code souligné yango il faut que nous découvrir place ni ba bombeli eloko butu ba tiki bino scoutisme biloko na tanto sala yango biloko na tanto kotaka la ba mpoke wana ba data lelo si je vous dis que les 40 voleurs avec Alibaba makambo be na ko yebisa bino naza bien calibré nazali bien préparé pour na ko tenir émission on a bandeli tina suka ngai moko ubo koti to ko kabola mpoke na ndenge ko zape merci mingi papa ndiwa lokola koti wana na ko pesa yo maloba n'importe quel moment na tawo na ko mona ete il faut na pesa yo sanke na ko wa ko umela mingi mais en attendant tika to banda labo introduction ya histoire ya Alibaba na ko poussa na moi muke et puis na ko poser moi muke ba question ba ndeko ba kotelinga et puis to continuer ko pasola mpoke na ndenge ezaleli. En attendant, histoire oya Alibaba et les 40 voleurs, tout ça d'abord na mutu était 40 voleurs, groupement na bango oyo. Bazalaki na libulu moko boye ya caverne, ya cave, grotte moko boye, batimolaka na bakoko na bango, na tana bango kutu te. Pour des générations et des générations, place wana bazali ne ko bombilaka ba trésor na bango ba perle pourpre écarlate ba mabanga ya ntalu ba émeraude ba diamant ba or mbongo biloko ya ndenge na ndenge tous ces 40 voleurs musala bango ezala ko se regrouper na place wana montagne wana zamba wana mosika ya village c'est là où ils stockaient leurs marchandises compagnie Kitunga na tamba wino bomba ba marchandises na bango ba ya ntalu bazalaki trop riche par ko attaquer bateau ya ba grand marchand ba yena ba biloko kaka place wana
Et alors, wana nde libulu na bango ya ntalo. Bokoti na libulu wana ezalaki réservé na famille moko na capitaine moko o bazalaki ba héritier kati na libulu wana ya trésor wana bat ba ko organiser. Parmi les 40 voleurs, il y avait un seul voleur qui était en charge de la responsabilité, héritage familial wana ya compagnie Kitunga. Mutu wana bepo kota kuna nakati, il faut la cirque akei na place ya yemoko kaka. Place pour voir que la code ya Sésame, ouvre-toi. Libanga munene efongwani bakoti na kati bakoboma biloko babon biloko na bango bayeko zombongo to ba marchandise ba koteka basala mwa kingoma na bango basali nyonso bakosala et puis tamba kobima capitaine ya suka yeke ka mutazana code lisusu ya kokanga libulu wana caverne wana grotte wana koloba Sésame ferme-toi. C'était pour une année? Non, pour des ans. Non, je dis bien pour des générations. Pande konangai génération ya compagnie Kitunga ya ba voleur oyo bazalaki na stockage ya mbongo ya kosakana te. Et alors, qu'est-ce qui est arrivé? Nangamu mususu, il y avait une famille pauvre presque. Papa moka kufaki na ye, azalaki na bana mibali. Atikela ba mwa héritage muke azalaki nango. Bana wana moko, azalaki trop pauvre, azalaki na bicheron, mutakasala ka makala na ye. Ali kombo na ye. Ali Baba na note na web ça note kombo Ali Baba. Pourquoi il comme la Baba? Mais en attendant kombo la Ali. Ali za ba kombo africain, ça on a mutu. Ali est tellement pauvre. Ndeko na ye soit grand frère na ye. Alors qui peut moi mukela ba moyen mike mais pas bala ki moi si na ye auta ki na famille moko trop riche, alors ina moi vie moko moyenne. Ali famille pauvre. Moi si n'est pas pauvre, alors qu'on n'est pas bichero, mutasala ka makala na ye. Partout au monde, soko yoke maman te ka makala, ndeko na te ka makala, classé famille wana net ka famille ngai zambwana tozana biso ba pauvre. Na quartier bat bateka makala biso tasuka tongweni ba pauvre. Donc zoye mutu oya pauvre. Ali akena ukata bakoni na zama patu makala na ye. Na place na monia libutala ba voleur. Aye ba ite ba voleur, mais moi ba na ba cheval. 40 et puis à moni moko na bango aye na pembe na zamba presque prêt à découvrir ye Ali abwaki kana mbala moko Sésame ouvre-toi libulu wana caverne na bu efongwani ye Ali na zamba abomba mi po mona kike bato bazaba gangster na bambeli bato baboma ka pe ye baki bango ke bato na ye ba bilongi oyo ce sont des gangsters ba assassin babiki sakate mpoke na biso eza koya yo lingala politique eza na kati okoloba na ta lito tiso politique ka politique ko s'associer na makambo ebele papa ko na so te biso na ba fable na ba histoire na makapaseke makambo ebele eleka ekoya na ngwa lisusu vie tourna kana ngwa tout autour rien n'est de nouveau sur cette terre. Ali Baba Ali awa ayoka kike Tata autant yaki na pembe na zamba qui a se détaché parmi les 40 moins 1 39 a se détaché aya na zamba abimisimo Sésame ouvre-toi et puis na morning ngai mo na miso libanga ya munene efongwani baoni oso bakoti na kati wana mbo donc na kri wana beti ya wana mtali formule ya code ya kufongola nini libulu wana ya nini ya trésor wana yeba ina trésor za kati bato na bakota ina kati na bakolia mi kilo bat deposa biloko puis babimaki na bango ko babimaki na bango Ali atika yana ye moko na nini na zamba abia tu ngape funa tenter formule magique oyo ya bato o basali nini basaleli ye pa ekambala moko alobi memi Sésame ouvre-toi libanga oyo sali nini efongwanaki abina kota pe na kati ngape na eba mpoke ni ole na kati kuna asa infiltré apoti na kati na kota ki aje komona oh my god libulu ya munene basala ya mona ndele moko ya lix ya kosakana kutu te nini wako lukana okile zanga jikuna ba minere nyonso ba emerald ba diamant ba nini zalaki alobi na ko zwa penga na tourna nga pase ba tot bazala mi yibi azwi ba owolo d'abord oyo akwaye ko zwa atena libenga azwi mbongo ya cash atena libenga biloko za ina webele ko zona kati kule ntalo me habite te anantana nazo sana baba wolo natika ngo propre sanke ba yeba soki ba yeke na tushaki ayibi d'abord na mayele
ayibe mbongo nyonso te mususu atiki pe na mayele et puis biloko tout atiki classement ondengeza elaka abimi na ye aye na ndako na ebutu wana ti akoti na ndako ba semaine na ba jour na avandi na mama na ye na mwasi na ye a faire savoir mwasi na bi me papa na moni vie échanger enrichissement rapide mo souligner yango biloko na politiko congolaise to siliko yeba yango to lingi mpoke ya politique naza na bino mayele to yoki ete ba ministre nyonso ava bakota na musala ba ko lakisa biloko nini bazalaka na yango to yoki ete jekoko awa depuis kala naza ko telemela kana muzito parce que enrichissement rapide souligner yango olingi politique o critiquer titre na ngai naza koya question munene madame azalaki na papa na comprendre yo que okoti na compagnie kitunga parce que c'est impossible yo na vie na yo yela ngai mbongo ya boye pour tout projet ba komi on ba somba lupangu ya sika ba construire place ezali ke ndako na ba ko soma ote papa wana bi ali ngala ko soma ndako oyo na mbongo nini comment enfin papa wana ali a fait savoir moi si na yete tala yo kotaka na kope ndima akamdengezo lekela awa mbongo oyo to yo bona ndako te foto na utimu na libulu na sima lupango na to bomba yango na ba wolo to bomba yango kuna e ba yo kana kibongo mais ba mama na biso ko bazala toujours petre mayele mais trop triqué pe ki na ba pays nyo suki to za ko ya ko ba mama ba wipo za danger na kata lito to za ko kenda kana ngo masolo nga ezali ba mikolo soki kwa kono okota na ba mpoke ya kukwa ba makamso lega kate po ba comparer yango nde yango to komika biso ba ko zomba na bango to ko somba ba imperium to ko ba bango to ko sala boy mais c'est parce qu'il y a la sagesse qui manque au Congo pourquoi baza ko sakana biso parfois il faut ko yeba être sagesse contre force ba bundaka mais ce qui besoin la vraie sagesse c'est la sagesse toujours qui gagne force contre force destruction mutoke na force musu yo pe ko na force te ke na sagesse même poke na eza koya bo finga na ngai na mesana na ngai to ko yeba awa mama oyo alobi papa ngona moni il faut to peser ba wolo oyo mbongo to yo compter yango mais wolo to compter yango te il faut to peser yango par cara par poids na yango mais biso pe to zaka na balance oyo ya bascule te na ke de ko defa na nani na mbanda na ngai semeki na ngai tie oyo azali mwasi ya grand frère no pe ba mona ja clair ba pesa ka deja mwa muke ba wolo na bango na kende ko defa kuna ba yoka na kibongo te ba ko jiko kunda yango te parce mama awa amoni clair biona yebio ba ko badama kala ro pamba fonga pena kota na masolo to ba pe ko manager mse bale mais management to yiko sale mate ce qui inventaire ya richesse primordiale to yebina te kombe to sana yango ali abiko se déranger na yote parce na yebina nga komana bana ko yeka mama bi jamais management ya finance na ndako ngai mona kosimba masolo wana mama wana akendaki epaya semeki na ye ake kokuta na mbana na ye qui est moi sa grand frère ya Ali qui est Kassine abi mama Kassine def sana na balance na yo oyo bo pesa ka ba wolo na bino mbana na taleme yo ko pauvre malolé lelo ya epa na ngai koya kosenga ngai na pesa yo balance ya ko peser ba wolo ok ndingo sengeli na pesi yo maison isa ko na soir lelo yo apese yango mbangu luka bandako zana en distance mingi te akomi na ndako apese ba wolo nyonso mbangu azonya bi mama balance na yo yango ne ko zongisela yo mama Kasini azui balance na ye mais tama kei na kata balance wana bandeko bola na mpoke po soki na pasoli
acheter cause difficile ta mpoke ko fongwana fo batu mingi peut-être botanga Ali Baba kala te botanga na ndenga na tangela ka yango siko totanga poto kwa société to kwa société na communauté na biso congolaise na politico na biso pesa koleka mama wana ko découvrir que libanga moko ya wolo ekangama na katikati ya ba rasoro wana epezaka atali libanga wana ya ntalu kilo ekoka ha abenyi mobile kasini abi kasini yo on comprendre isoro ndengeni parce que ba famille semeki na ngai mbanda na ngai ba ya ko defe pa na ngai mungwa nini ngai biso soto pesi bango te vina bango za passé mais oh le na comprendre hypocrisie zo le ka ado yo za na sima na bango discussion eko ya wana comment possible que yo mobile na kasimo leki ba mbongo mais o kontaka wolo o kontaka mbongo mais bango kuna ba Ali na mwasi na bango ba pezaka ya une différence entre ko compter na ko peser biso on na ko to kontaka bango ba pezaka mbongo richesse tu me dois de l'explication ah kasini et soit qui peut passer abingana zo ino tuna petit frère na ngana yo tokende bango bale bakenda kina mokuse ba komie pa Ali babi bino bozala mbongo le kabiso Ali abi jamais bino bozala mbongo le ka discussion na sukenda yi mosika te preuve à l'appui libanga o ya ntalu boy to yukuti ko mezo de yoso to te ka yango kaka tala bambongo ebele to ko simba yo Ali libanga o ozuli yango wapi petit frère na ngai ndeko na ngai na supporta yo na vie nzoka ndebo zaka na bino boye na ebite biloko soki na bokuta na hote na église mutayaka nega ka boye afanda kana kuna par hasard moi na komi na poto so akomi PDG to akomi quelque part a fournir un peu moi ba marchandise moi mbongo akomo safula bino famille moi ngane soki bino na bokuta na hote ngana za na baka ba histoire ebe na ko yebisa bino mutu azaki pauvre mbala moko pa longindo et puis na bato bazali ko aider bato bazali ko vendre ensemble bato bazali ko teka ensemble na wenze bato na bakoma ba ennemi famille et moi ngana je connais des familles et kabwana dikolo ya bango to mwana na bango depuis akomi kuna makambo ko boye na boye awa pe histoire ngo ezala ki bongo Ali les deux familles et panzanaki na butuana et panzanaki na bajuru wana mais Ali pense que sa grand frère na ye a convaincre ye abi grand frère na ko lagisa yo cope mais que ba na cope yango esa cope moko très dangereux tala ya ka boye ezala ka boye grand frère abi ne vous en faites pas to kende ko to ka bola mpoke wana Ali encore une fois bi grand frère ngala bana ko yaka nango na pesi yo za no mosika na masolo o eza na ba risque mingi Kasine andimi pour la première fois ba pesi mbongo ba pesi moi ba solo et puis ba wai balé ba komi ko vivre na vie moko ya luxe Ali akeko to ndako esika akomi na ko yebana akomi debala akomi ko benga masiko baba batu oyo ba vai na ba Nigeria bato ba vai na Nigeria bato ba vai na ba West Africain boko challenge ngai te baba signifie papa ya respect papa oyo asunga ka bato na société papa oyo azana classe na ye papa oyo aza debalar de brende nde enfin Ali komone komisiko baba Ali baba et les 40 voleurs mpoke yango siko ezako ya Kasine mutali na mbongo koleka petit frère na ye akomi na mbongo na se petit frère amati à s'enrichir rapidement n'enka ba ministre congolais baza ko s'enrichir rapidement en 3 mois building à 5 étages à silisaki yango enrichissement rapide toza koya poto ba kwa conséquence na société poto ba conséquence na vie na biso poto ba pe koma ko kanga batu oyo baza ko s'enrichir rapidement ba histoire musuto tika yango toni ko résoudre ndenge na biso congolais meseni kaka bebe to ko sikela ndenge na est-ce que tangi pe déjà d'histoire et lobini na makamususu ba solution musu ezala ka sur base ya mayele na yote ba solution musu ezala sur base ya tanga pe ba livre ba compte tanga pe ba makamususu puis ya ko appliquer yango mais mpokeza ko ya papa mandiwa na mona kio limbisa ngai na pasoloma muke bongo na ko pesa yo avant na koba awa ba koma ki na point où Ali baba yazane satisfait na mbongo azwaki na bawolo mais Kasine aza satisfait azongi li petit frère ne pour avec beaucoup d'insistance petit frère toke na place toke ne kozwa lisusu place yo ke na kozwila enfin
ali akumbi grand frère na cave wana na grotte wana place trésor ezalaki abi grand frère pokota awa fungula ezalité mais code yango na pesu yango Sésame ouvre toi Bouh, libanga efongwani bakota ki na kati kasini pour la première fois amonia baniko yemba bina komi riche mnyosa mukile komi angaye tawa kota ki na kati encore une fois ali ye aweli kaka mbongo nambu na quelque ba wolo le susu parce que ça la code adina bana oyaka nga malembe mais Cassine qui est le grand frère tellement qu'il était avare tellement kalinga ki nyos na mukolo moga dia atonda lelo lobi musika azo ba diadene oyo azo ba poule azo ba écarlate azo ba tapia ntalo biloko nyonso tondi saka na cheval na ye ale babimi tika kana na kava na désordre moko saka de sansa ka sa place nyonso bazongi na ndako mutu na libenga na ye na cheval na kendaki Cassine akepa na ye alipe akepa na ye mutu na trésor na ye mais Cassine motema na ndako etondi kaka te abi ngai pe na tour na ngai en tout cas il faut na zonga suna kene suzukozwa kaka mais dans l'entretemps kobosa na te les 40 voleurs na tour na bango ba yesu ko soit kozwa soit kotika mais ba yeko visiter susu cave na bango na tamba yaki ba yeko kuta désordre somo catastrophe na kati ya cave babi place au cop o eyebani baki na kutala bawolo oh my god ezali sute batala mbongo oh my god bongo lisu bref place o eyebani réunion générale parmi les 40 assassins nani yango akoyi ko découvrir place oyo batu bazali kaka mais batu ngo baza banani batu ngo baza ka batu bauta kana ville kaka na pembeni awa. Mais qu'est-ce que nous allons faire pour toi? Nanango azana code ya entrée awa. Réunion basalaki baye ko zo décision oyo bande ko boyo kanga malamu. Tozono ke na cité wana toko sala ba enquête na biso poto yeba nani yango na bambula ya mike na ba mwa ya mike na ta mopuse à s'enrichir rapidement. Abanza bozako yoka Jekoko avec contre Mozito. Il y a des gens qui se sont enrichis. Boya bozako yoka na Congo. Oh ba ministre congolais baza les plus riches au monde. Baza banda kuna États-Unis awa na France na Rwanda. Partout baza ko construire na contrat ni na 5 kaka ba Mozito ba yaka na 2006 kaka osoki 7 de 7 à 12 combien de biloko za nango partout no kuta batongi ba building mboka zo tonga matene bazaka ko tonga makambo eza nango ya kala te ya sikate ça existe ces gens pour yo congolais nanga congolais tous ça sauter ya kutanga pété ko saka ba rejeter ba ndule basi nous n'avons pas ce temps là ya ngona titre ya tabo mona bo wela ko critiquer ngo parce que na première place pe nan pour tanga no Ali Baba les 40 voleurs te awa de sona kitoko bazwa ki. Nous allons faire nos enquêtes. Moutouazali oya s'enrichir rapidement, ça doit être lui. Et ils avaient raison. Selon leurs enquêtes, en pleine cité, wana, baye comme on était, tozana mu famille mokuto donc ba benga ba debalar, ba ko ba baba, ba panza ka bambongo pamba, ba komina sociale bango moko boy na boy tout ceci. Ba bien bon c'est ça, oh oui. Bazongi. Na réunion na bango ya suka baye ko sa sous décision.
nana akokende akende koyeba exactement ndako na poto boyi ko panza bandako nyonso na cité biso ba les gangsters les 40 mais to wene ko sansa ka sape ko récupérer kaka biloko eza na ndako wana po eza biloko ntalo biloko nyonso na tekabite biloko to suba génération ba génération bango batie en un jour jamais eza na bandako na bango. Voleur moko un grand spécialiste parmi les 40 capitaines azakotele motema abingai na kokende bande ko histoire eza ko ya po koma na katikati puis na pesi masolo et puis to ko koba lisundenga boyebi sto mesana tata wana ya grand voleur le plus grand spécialiste akendaki na ville wana akeko se renseigner bayebisi kenda kwango ya ngoyo tango akendaki bayokani bien kenda kwango ya ngoyo oui ye mtazana riche ye mtazana ngenge na ville oyo oui azwi créer pembe na kata lupango ya clôture ya ntalu accroché yango neska ba accrochage na ba élection aux indenge za ki voter Kabila à partir Afrique du Sud déjà rapidement batu ba bulletin de vote ja accroché Kabila crochet mende po na kisangani kuna ba tricage na ba accrochage ba sini na ba tsaki déjà butu wana zoni kwa yebisa bango ba le 40 nyonso ke na moni ndako ngo pe na se croix wana couleur nini couleur era pembe abisa bongo sa bongo ça va provincialité bavandi na minute wana baza ko sala ba réunion mutu neska kasini l'homme le plus grand riche déjà na kata ville atondi kaka te azongi lisusu na cave kuna siko na turo ya akei ye moko sanka kenande kone ali okota kota ki sésame ouvre-toi libanga ya ntalo efongwana ki akota ki na kati ayibi alobi na bima siko na mpunda na mapona ko tsaba biloko na kati era ko bima porte je kangama ki porte le so efongwani ekokangama lisusu alobi comme on pesa ki ouvre-toi cop eza ko simba te code ezo marché te ba oto yebi bandako ba code yebi ke so yebi code te okota na porte te apesa mode d'ouverture à porte eza ko fongwana te aya a comprendre que awako na baby na ngai luka partout le moyen ko bima ezali te suka ba voler ba ye ba voler 40 ans ba yaki eloko liboso ba monaki ezaki trop kirie ba moni mpunda na libanda wana babia voler ngo ba voler en face bazana kati eloko liboso basaki ba kati da bosinga ya mpunda wana ekima isepeke ako jongler ako za mpunda wana ekimi ba kolanda ako za rapide bakata ki mpunda wana akoma kine libre ase liberaki 16 ans ouvre-toi ba 40 voleurs ba kontaki na kati tango ba konti na kati déjà ye Kasim na kati on a tellement que biloko ya koazwaki aza suna besoin na wote parce que moya dimenzali sute aza ko yeba sona liwa atante a forcer abima bakuta ki akuta ba 40 voleurs bazwaki na mukuse bakata ke na 4 morceaux ba pendre ye o babangisa moko bangisa ngo eza ko ya parce que na Congo ba c'est soit char de combat po bangisa ba peuple na cité faut ko yeba chaque histoire eza okende comment ko coller yango ba 40 voleurs bazwi nzoto ne na 4 coins ya porte d'entrée na banzinga batie yango makila na batie yango na comme ça ba voleurs musuta ba koyao baza na code d'entrée ba yeba ete mbano oyo mutu na bango eko kota awa to ba miyibi o bazali baza koyaka awa koyako yiba ka trésor ya biso ba les 40 voleurs po ba yeba ete ba prendre leçon na bango ba ya lisusu te soko za mayele mwana Kongo ko comprendre pourquoi ba kabiliste na Kabila baza ko bomaka baza ko tsaka ba charde ko baza ko menasa ka ba diobi ndongala c'est pour yo banga o ya lisusu awate na place bango le beza nini zumbu na bango nganda na bango mais anantana na ko testera mayele ya yo mwana Kongo na tango émission oyo ko continuer ko ba mengana tana na to kabola oya ngai anantana boyeba pourquoi ba makamususu toza ko zanga contrôle ya ko yeba ete soki to yiko la vraiment ba intellectuel to yeba pete ba makamusu ba tsaka ba livre et komama ezala pour na fantaisie te ezala pour na rendre nzela mukuse na ba problème supe toza ko luwa to za solution na Congo mais tozo kansa ete biso ba Congolais en 2012 nous sommes les premiers humains sur cette terre pour chercher des solutions selon notre idée ya mukuse makamusu supe zala calme
kendaka pe ko fouiller des bêchers, ne laissez nulle part là où la main passe et repasse. Il y a un trésor caché dedans na ba raisonnement mususu ya ba mbuta pe ya kala kala. Maladie na Congo, nous sommes des pseudo-intellectuels pour ne pas appliquer ce qui existe. Janzela mukuse ezana yango mais bato alingia mulayi parce que bako zomba na bango biso to yebi biso boyebi to kende ti wapi. Awa somo ya kokota awa ba voler babangi babime soki kopa boye eyebani to baby to zape na place muso kobombela nini trésor oyote bazeli bamona yi mutu bakendaki na bango sikoyo butu eye na tozoli na cité sikoyo mama Kasine akutana na problème butu amoni mobali te mobali nanga nazaka 20 ans na ndaku depuis a continuer compagnie qui tout ya ko s'enrichir rapidement yo ali yo ko konsa ndako na ngai tala sikomba na ngala sikomona te ayeba kete muntu ifoye ba place Kasine azali za ndeko na ye ali aje ko trouver ali na butu la ke mobile na moni te mais yo na moni yo et pourtant fallait boza ensemble parce que bobilo zo no yiba quelque part boza ko yesa comme so riche awa qui richesse so rapidement si ko to moni richesse comme ko yela so ba complication. Qu'est-ce que vous en dites? Ali a dit abime ndako erina we plus moi nyoso ok na koyela yo ye bien na yebi place azali calme zonga na ndako ali azimpunda na kabala akomi alibanga wana avec toute prudence ona mosika kaka weja solo makila ata la bonzoto ya ndekole nkate moso diviser ake a regrouper yango rapidement makama okota ya libulu awe ezali sute awe ezali suma kama mbongo te mbongo he mususoko zu yango mbongo seza bien malaki mbongo bat bazali basanza ka yango nitika Juda Iscariote mbongo ba ministre bazo yibaka bandeko na bosse déranger na bino te bien malaki ne profite à rien taya ko sanza ezalaka ali a collectionner sous trésor te a collectionner nzoto ya ndeko na ye ayena yango mais pas ko sango ko po e pas sebe talanda nzoto mbano yango baboma ki complication information zwa ki a bendi esclave servante ya Kasine ya grand frère na qui était une africaine et une femme trop sage tango kene kotanga mokanda ya compte ya Ali Baba et décrit très bien que na palace nyonso wana la plus sage des personnes était cette petite jeune fille là, une esclave, une africaine, Morjana. Yem tali yelo na yele abene na pembe bitala ka condition na zala yango ngato na bomie metala ndenge akufeli boye na boye babandi to bomie to ko sala nini po mwasne ayeba 2 po citer pe bayeba femme wana sali arrangement bi je sais ce que je vais faire ko yebi sala femme na été
mengai na yebi tailleur moko ya koko moko vanga quelque part na ko benga aya apamba na bilamba na 4 morceaux na comme ça zong c'est ensemble et puis to yebi 6 mois sineke mbali na kufi to kuna na sima ya lupangu peut-être lobi na tongo tolo na batoke akufa ki et puis biso mo famille te décider que to enterrer pour enquête et pousse na musika te. Pourquoi Ali ayebi saki likambo oyo na pourquoi femme o apesa conseil oyo parce que ba yebi ete makambo oyo wa voler wanatamba ko yoka yango vile oyo ebebi pona mutu moka kaja mboka nyonse ko yiko beba ba yiko sansa kasabino toza koya na nafongola antenne na première section oyo avant to kena ba section ya somo za koya awa esalema kibongo bakena ko zwa tata wana na boy wana mwana mwasi une africaine une petite fille de moins de 18 ans moins de 20 ans asali montage oyo bazui ezamba noir akangi tailleur wana encore une fois chaque likamona za koloba atangu mpoke ko fongona na politique congolaise souligne ka yango elamba noir kanga misu po amona nzela te po yaka ko mona place nini kozala trésor dalanta bazui wolo ba pesi tailleur ange yo zona numbongo corruption si bana numbongo wana ndima yanda ngai baye balakise nzoto ya mutu za ko kufa mowe andimi adute Zwali mbongo tongela biso nzoto yango atongi nzoto yango na singa atongi bilamba na singa kop bazongisi mutongo na mobimba. Deuxième étape baye ko trouver mama Kasini tala mbano yeye omoni azaye bemeto kutela barabara akufa ki tricage ababewa boza ko mona ka babembezole kana Kinshasa baye ko bwa kala noka cercle ya pamba boza ko mona ka bakama ndenge na ndenge ba peperdiste bakabisa baza ko boma na ba police nationale baza ko tika bona tout de tricage tout autour ya liwaya mutu mais toza ko ya mpoke oyo poboye ba ete makamususu zalaka mayele oyo bakokole yango ebembe oyo bakundaki yango mama oyo alelaki immédiatement enlèvement ya boy wana akeko vana siwe pa ali aza suna place ndako mowe wana esalema kite mpoke awa ekomi na toyebi koma siko tata oyo akeko kufela kuna lusulumbongo ko wela biloko ya bato ko wela kimoyibi akufi tozonga na kaya ba voler boyoka kina tikela ki place zalike première enquête nana a s'enrichir ndako ali ezwaki croix ya pembe que yeyo mutu a s'enrichir rapidement en moins de temps siko kopa liboso premier soda wana bitoke ne tobe ne ko beta ndako wana mais avant baya boy oyo natango akota ke ndako ya Ali atuni Ali na yena ndako na yo namoni croix moko ezana liboso ya nini ya lupangu na yo pourquoi Ali a répondre boy na muta pamba une esclave une africaine alors mais toi qu'est-ce qui te dérange pour na quoi oyo eza la signe moko peut-être ba masonta baza otonga ndako batika ngo abonga kuna tsaka na akate abi ngana tse yango ka parce que histoire opesi ngai concernant liwa ya grand frère na yo na koma bokoti na compagnie kitunga ya moyibi keba ngana yebi qu'est-ce que ça veut dire signe oyo azui na tourne alambi fufu ya pembe tout ceci Yesu yake na banda kunyose na quartier wana atie ya butu na bakwa ya pembe plus malaki kindolo ba voleta ba na butu avec leur capitaine avec intention ba panza ba kota ba payer ba récupérer wapi ndako wana omona ki s'enrichir rapidement oui ba congolais ba na liste na bango na Congo. Chaque ministre nini azanango baza ko yeba te population congolaise si je me trompe ngana zanga ka carnet noir te il y a quelqu'un au Congo et biloko ya batu politiciens so congolais baza ko yoka ngana minute luza ya ko nevuma bukala kaka mena kala batu bazana liste ya muzizo za nini bazali kabila za nini bazali menda za nini bazali awa confusion ekoti capitaine abibe yo do tsayi kwa pembe na ndaku ni oyo ebongo ndaku oyo wana tsaka na ndaku moko batali cop et baby parce que ndaku pende ba wiko kota avec précision pour attaquer sans que citer eningana eza le soute plus de 5 ndaku ba croix cop et baby bazongi na zamba tamba kena na zamba réunion ya mibale ba mais finalement yo okosi biso ke okenda ko mona ndaku mutu s'enrichir rapidement na 2 minutes et puis to koyi kuna 5 ndako et puis le bito zonga royal sous na deuxième tour
équipe belobini muta boy faut saline faut bomaye awa bo calculer 40 voleurs moins 1 voleur va pendre ba bomiye capitaine a bino ba 38 nyonso botikali bo mon exemple oyo so ko me ago sala su mafia pata to ko bomaye na ndonye oyo akufele siko deuxième mission nana wala kene suna mission oyo deuxième voleur le plus grand spécialiste suivant oyo akufi alingai na kokende akei menaka banquette na ye après que ba mene banquette na ye mais ye na tour ya sa na discuter ko mene banquette mais ke ko trouver nani tata moko boye na ville ke oyo atayer wana ya koko wana abi koko yoza ko tonga bilamba ko misha koko misu na emona kate yaka ngai na edeo tango za ko tonga ngana ko za ko tonga na kati nini ya tonga na yo wana singa na tonga tata ba bibe yo kutoza mutu pamba tuna na katsoba ko yebso na ville oyo naza koko mendenga na kotsa ka singa na tonga ko leka miso bino ba jeune en effet on a expertise nanga ça ne fait même pas une semaine ngana wutu ko tonga nzote mowei mutu akufa na 4 morceaux na bambi ye comment on a ningisi matoya ces voleurs là en bon donc mutu akufa ki na quartier oyo oh oui et puis yo tunga tonga ki oh oui na tonga ki na singa ko pour te dire comment expert nazali voler voilà le quoi la mission spéciale ba pesa ba mbongo tous ces voleurs bande de ministres ba voyager avec ba mbongo ya trop na ba mission ba pesa ka bango mwana Kongo keba ko za la camarade ya batu oyo baza ko s'enrichir rapidement ba kena la mission avec beaucoup d'argent ba ko ya la diaspora avec beaucoup d'argent ba so paki mbongo ke mbongo ya ngoyo soki okoki sema ono ko lakisanga place wana obambela ki nzoto ya mutu wana na ko bakisa susu wolo mususu tata wana koko wana taye andi makikopa ngabi yaka tokei me bakaenga misu jour na kendaka abibo ngape na kango misu comme ça o me lampe ko se retrouver ko boza okenda e salem la kibongo bakena iko mona ndako oya ye ali place wana tu babambela ki nzoto wana pase ndako ngo nzoto wango babambela kyango na pa ye ali na mokuse aya iko mona ndako wango Yesu avec précision siko ya azui croix rouge créa rouge atie signe na ndako ya Ali Kaka et puis azongi na zam ayeko joindre les 39 autres équipages na baondenge zalaki abituro 100% avec pression ngai moko na koti na moni na simbi kutu na mutabomaki mutu wana ngai moko na kena moni kop eyokana kitokende butu wana kaka africaine oyo marjana mwana oyo ya muke esclave amoni su croix rouge bi papa Ali nazomona clarté pour ne pas on espère que c'est une croix rouge encore une fois Ali abi yo pe makamu za kanango awa et c'est même pas ton travail ali boy lamba ka sonya kandaku qu'est-ce que tu fais abi non signe oyo li ko ba quelque chose Ali a forcé ki abi tika biloko na busoba mais fi wana butu pongeza te jamais ngafona monter ba sujet akeli susu ba croix rouge na bandako landana bande ko na tozo ko na katikati ya émission pour boye ba un peu pour poke oyo soki ngo konta soko yebi ngote kipeleke seko kota kande boyebi ko bo kota kana masola mutazambwana et puis na suka émission banaye kitoko siko yeko beba siko bebi si émission c'est parce que batu kota kana katikati boye ba kana bino makabu ko boye bandila kate awa ba voleta ba ye ndako ngo yango oyo e bon awa croix rouge e bon awa encore ko pa bebi lisusu tamba songa kina reri na bongo place basaila kango tata wana babonga ke lisusu 40 moins de 38 heures awa sikoyo capitaine wana ye moko kanda esaliye alobete na zako zonga na cité ngai moko turo makambo filanga sukwanga ezalité je vais mener mes enquêtes moi-même na ko envahir jusqu'à ce que na ko récupérer ba trésor oyo ba koko na biso ba tikela ngai capitaine ngape juna okufa na ko tikela sukodo na mutu mususu bazongi wana dans l'entretemps Ali Baba komana mbongo akomana ba ministère ndenge na kata ville wana bref tango bazonga azonga ki yemo capitaine a pesi bango ba instruction boye nako bima lokola un grand commerçant je vais acheter 38 chevaux chaque voleur na cheval moko
et puis tokosomba batono minene babido wana tala moya kala oyo ezalaki mutu aoyo kota na kati tokopasola yango babido ya mafuta ya huile eke ngana teka mafuta ngana utaka na Afrique na leaka na Asie na Inde na koteka eke nazanga de passage me lukela nga place kolala toyokani dalanta bino bokota na kata batono oyo et puis ngonga soyo ekoki na kobanga mabanga na batono na bino boyo baite bobima et puis ngala kobima na sima ya pour dire que nous étions tous attaqués ici nzoka de bino batu nga ngamona yaki na bino donc mafia wana calcul projet wana tata oyo dani asalaki le capitaine ya basoda ko pango simba ki bongo bampunda esomba baki babido ya vide batono ya mafuta esomba baki sauf tono mo wa 39e tono zaki na mafuta ebele e coca tata wala simpunda kwa aye po ebaki janda kuwana ye moko ko sala banquette na ndenge donc awa ko makamba kwa eza soute je connais la maison je connais l'adresse capitaine aye a trouvé Ali a conseillé toi naye pardon dukela na place à kolala abi ok promesse ali tuloko yoza grand commerçant ngape na ville ngam na za fula ngenge na yambio yakate vana sonini ensemble lala lobi na tongo leka na yo alobi da l'entretien na za 40 mpunda na nga chargé de d'huile abi o tsaba ngona sima kuna da boy na nga ba serviteur na nga tu ba ko lesa be ba mpate na ponga pe na mpunda na ngai batsaki biloko nyonso wana wapi na lupango kuna na sima ya veranda batu ba mpunda nyonso evanda ki wana era kolia koki marjona toujours cette servante la maman africaine boy esclave atuni patron na ye mutu oyo oyambie awa azana besoin ya place kolala na kolia est-ce que tolala se wapi o chambre asenyika la chambre ya position telle pourquoi la kosenga chambre en fonction ya ye ore yoka yo tolala se mais yaza ko insister atimbeliye abi muta boye ya un danger dans l'entretemps petite oya yeba ke boss na a commis richesse moko zake illégale ayeba déjà été quel que soit le cas révolution écosalema quel que soit le cas pillage écosalema pillage place to na poser une question oyibi mutu muso moni oyibi ba eko yiba yo lisusu est-ce que mutu na eko yiba yo chaîne de voleur wala mutu ngwa mbano ofuta to mutu na pesa moyibi awa petite à comprendre clairement mais et à la niveau ya patron na ba serva ki tatana ko lia balad saki balali saki mais na butu wana marjana abike non tikaba ke nokozwa mafuta oyo fona lamba pona lobby parce ba pesa ke pensa zone ndawa mafuta mena cheval moko bala saki wana kaka yeto wakiti abibe pourquoi faut la sera cheval oyo kaka na ke nokozula mafuta et pourtant ba chevaux nyonso bazape na mafuta asale l'inverse akeko bana cheval mususu afongola boya moni mutu nakati kuna pongi akangi kifinu kuna ngombulu akena deuxième cheval atomboli boye mafuta ezate mutu pongi akangi liswa comprendre ya bien donc lokola baza 38 tonneaux il faut zala bato bazali 40 donc de wana bayaki liboso na enquête feza bakufi yama batikali 38 donc 38 nyonso feza ezana batu na kati ake kozwa oyo ezali na mafuta ayena ndaku tokisaka mafuta yango ebeli penza makasi nyonso tour à tour ayena premier tonneau tio mutu aliboso akufi ayena deuxième tonneau tio azongi na ndaku achauffe su mafuta azongi bref sur 38 bazalaki 37 tonneaux nyonso ezali na batu bango nyonso azikisi bango na mafuta etikala kaka nani mutu moko kaka oyo alalaki na chambre oyo bapesaki nini hospitalité oyo bapesaki nini koyamba bapaya moya bapaya yango et pourtant nazokataka na mokuse mais boy oyo akebisaki déjà patron na koyambaka bapaya na ndaku faites attention pour recevoir des étrangers chez vous de place oyo toza koya mpoke na biso efongani papa ndiwa ozaja na kati mais toya siko na liwasi ko ya tata oyo comment couper le dernier gang parce que les 40 voleurs nyonso mutabomi bango c'est toujours cette femme ici mais awa toyoke te mutu moko atikali na butu capitaine azuli banga ya muke abwaki na premier tonneau vide deuxième tonneau azopesa ba signal
Popa lamuka, babi manatono rien. Kanda esalie yemuka kitina se aya kotala bonde aya ko découvrir ke batu nyonso bakufaki azwi cheval na ye wana akei na zamba ake ko regretter. Bambula nyonso na saleli trésor oyo. Bambula nyonso ezwinga pona organiser bande de voleurs. Tous ces voleurs tués en un seul jour, en une seule période. Kanda esalie abina kosili sakaka moyibi oyo tata oyo azana kombo ya Ali. Dernier attentat, dernier espoir nae, azongi a se démaquiller, a changer forme msusu, a yebaki information, a eko luwele na lupangu face à face na ndaku ya Ali. Ali atongelaki ndaku angona mwana na ye ya mobali o azali na célibataire parce ba koma na mwana mbongo akosakana te, un petit de moins de 20 ans déjà tongele ndaku akosakana kutu te. Tata oyo ayeko flatte azala locataire na ndako ya mwana Ali qui est face à face na ndako ya Ali. Akoma ki camarade garçon wana kopne simba ki abanane ko luenda kuna sima kuna azanani aza commerçant. Mkolo mususu mwana Ali ba influencer ye ke toke na dîner souper toke kolia mwa kaskute pa ya papa na ngai ke Ali. Bakumba ke kuna pobalia. Ko yabalia ki avant balia papa oyo era ko servir ko kia boy ko lia ngala ko lia nangate me papa ala bi me koma ngala tinyoso ba yebi ngana za pio généré ya mbaka papa batandenge na ndenge mais si tu que yo zali camarade ya propre moi na ngai mon fils comment la yamba avec l'exurté ali présenter na ko lia mais sauf que na lia ka musuni oyo za na mungwa te abi oh so que za boye na ko yebi sa boy na nga esclave na ngai alamba biloko atia mungwa te akei epa ya africaine kaka oyo marjona ayebi sekete marjona pardon lamba biloko oyo kasi tango ya ko servir biso kotia mungwa te po mobile la oyo aliaka mungwa te boy oyo atimbela avandi abime yo batu no yambaka toujours sans ko yeba bango ozakala mutute ozala cerveau te ya koyeba ko analyser ba paya ba kotela kayo awa. Quel est cet étranger là ngana na mona mutu na vie aliaka musuni sa mungwa te mais musuni eko pona libungu eko pese maladi donc yo linga kusinero na ngai na boma mutu mais nazo kende nataka na bo mutu ngo zape nani o azako lia musuni sa mungwa tango yaki aleki na salon atala be chez mais ali azana yaka zoba aya bengi abime ai ali aboy abilamba biloko yako tika tip mama wana comprendre que donc ali azana yaka zoba mais mutu oyo ezanga ye tata wana wa yaka na ba voler wana yeka mtalala ka awa mutu aza desla ko boma patron nga moi je dois sauver mon patron de place wana ayeko tika biloko lia asengi boy musoba na kobeta harpe moi guitare wana muziki ya bana kobina ya lati d'une manière exotique pour exciter bango apesi bango masanga tanga za kobina wana abimisi poignard na e baïonnette ayeka mbala moko tubu atubi tata capitaine wana le dernier de 40 voleurs akufi ali na mwana ba siliki pa meyo pona ni oza kotangisa makila na ndako na se pona bomi abia bino bozo mona ka za visiter bo tala na mvuela na yewana na se azana nini tamba fongoli wa moni tata na baïonnette on tuba ali abomele wana bref awa to komi na histoire ya koyeba comment les 40 voleurs plus puissants na ba char de combat na ba organisation bazaki nango sagesse d'une petite fille une esclave boy pelisusu asilisi 40 nyonso o mwana ya Kongo papa ndiwa papa otende na pesio maloba kuna opemisa ngaye ha Tuna
zavwa na lisolo yo bana ya Congo bipai nyonso bozwami obetela nanu zambwa na maboko. Ezali lisolo moko mpona kolakisa bokasi ya sagesse likolo ya force oyo moto azali na yango. Soki enemi na yo azali na makasi, yo zala na ye mayele. Mayele esengeli pe sagesse. Lisolo yekabwani na bitene ebele. Na regrette ke epesami na kati ya radio. Lisolo ezalaki peut-être soko tozalaki na kati ya 4 murs enfermés. Toko kamata phrase moko tofungoli yango. Eteni na eteni tofungoli yango. Eteni na eteni po ezali multiforme. Ezali kopesa stratégie. Ezali koyebisa ndenge nini mwasi azali na rôle monene. Ezali koloba makambo ebele zambwani. Nazali na mingi nano ya koloba te. Nayoki yo be natikana basusu bakota po toyeba soki ekotaki bango. Po na ngai nakamati yango pe na ndimi ke na miniti oyo il faut sagesse ezala. Bomoni bino moko ndenge nini bato wana bakoti ti na kati ya ville sous forme ya batone ya mafuta. Likambo oyo ya mwasi esclave africaine ezali kaka ekomami na buku wana te. Oyo président Abraham Lincoln oyo abolisaka esclavagisme na États-Unis d'Amérique. Moto oyo abikisaka vi na ye kaka esclave africaine nde abikisaka ye. Tango balingi ba empoisonné ye na baninga na ye. Mwasi oyo azalaki esclave servante na ndako na ye. Moto amonaka ndenge ba empoisonaka vin na ye po amela pe na biloko ya lingai kolia kaka esclave wana noir africaine. Moto ayebisaka le président Abraham Lincoln te ali ya biloko wana te po basi ba empoisonné yango pe Abraham Lincoln akamataki biloko wana asopeli basoso balei quelques instants après mbala moko pe basoso bakufi. Ezali lisolo moko ya kofungula biso mayele, kofungula biso miso. Dokola na lobi soki na classifier biteni ya lisolo yo natangi yango à peu près 14 biteni oyo eteni netene zela philosophie na yango. Nazongisi nano maloba nayoka nano ba intervenant mosusu parce que ezali malamu soko mibale misato mine mitano bakolisi mayele na lisolo yo opesi yango ezali malamu mingi parce que oyo ezali lisolo oyo nzambe ba oyo ba pesa mi sagesse nde bakoki ko comprendre yango. Moyen pe to comparer yango na kati ya mboka na biso toloba ke tala eteni oyo elingi oloba boye par rapport na mboka na biso. Tala eteni boye elingi oloba boye par rapport na mboka na biso ekolamusa meme ata ba ennemi kota na kono na mboka et que plus tard soki tolingi to utiliser biteni mususu pona kombo oyo tozo mene alors tokoriske oteka deja makasi ya ba arme na biso epa ya ba ennemi na biso avant que biso moko tobundira na ba ennemi na ba arme wana. Yango na jolo bango avec likukuma parce que na lingi nano kobimisa nyoso te mais na commission mingi na lisolo yo parce que ezali lisolo moko ya mutuya po esangani na masese mingi pe na stratégie mingi po na komba oyo tozali kobunda.
nazongisi nano maloba.